Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Oazali toujours na séjour na en Europe lobby eleki akutanaki na homologue na ye turc. Sima ya ko identifier bango ba élève ya Saint-Georges o ba se livraki na pratique ya mabe o ba tiaki vidéo moko na réseaux sociaux o ezali ko bebisa culture na biso bazali exclu définitivement na école na bango pe bakoki lisusu kotanga na école moko te ya République démocratique du Congo. Ministre ya EPST nde azwaki mokano wana 24 ans après disparition na yeni ni koyeba sur Maréchal Mobutu deuxième président ya RDC. Ba détail tout de suite en addition à biso lelo KNB News on a zene senga ko présenter les binômes. Beauté, merci na qualité et confiance pour pesa na KNB News ou informa kabino toujours d'une manière très professionnelle la zone sengo ya koyeba ke boze belé tika to fungola édition lelo na chef de l'état ou aso ki tête à tête lobby au président Félix Tshisekedi akutana ki homologue na ye turc wa basinya ki ba accord bilatéraux pour na bien ya le des états Nathan Siata pour na ba détail. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yamba makibongo mokolo ya lobby mardi 7 août 2021 na homologue na ye turc Recep Tayyip Erdogan na palace palais présidentiel. Étant même socle ya visite yango officielle, rencontre oyo intervenir pratiquement na 17h15 heure locale. Premier citoyen congolais escorté na ba chevalier à franchir cour ya palais tango homologue na ye ayaki ko rejoindre ye. Ba hymne nationaux ya deux pays oyo et betamaki accompagné na 21 coups de canon pour na ko embellir ba instant historique. Après que deux chefs d'état oyo ba traverser œil d'honneur pe ba passer en revue ba troupe turque ba yaki ko sukisa awana entrée ya palais pour na quelques séances photo. Après yango nde ba se retiraki bango mi balekaka a huis clos na bureau ya numéro 1 turc pe bongo ba yaki ko zwa tête à tête na bango ya masolo ya à peu près 1 heure du temps. Ba ministre, ba homme d'affaires pe quelques autres personnalités ba yaki ko rejoindre bango pendant suite ya ba échange avant que ba se retrouver na salle mosusu en vue ya ba signature ya ba accord entre Turquie et République démocratique du Congo. Ezali bongo wana trois accords notamment sur tourisme, la non double imposition, pe lisusu protection, na lutte contre fraude, pe ya suka ezali bongo protection réciproque ya ba investissement. Yangonde et servaki na président turc na ko expliquer yango bien na speech na ye oyo asalaki na ko pesa pe lisusu clairement ba clause même maloba nyonso to oyo lobi na kati ya ba accord yango oyo esalaki objet ya tête à tête oyo bazalaki na yango pe ekozala bénéfique pour na deux nations. Point de presse moko eyaki kolanda juste après intervention ya numéro 1 congolais. Peu après yango dîner moko ezalaki offert deux personnalités oyo nde bayaki ko kabona na kimia nyonso pe na ambiance moko ya convivialité pour na ko regagner Istanbul. Sengeli pe ko signaler que présence ezalaki ya la très distinguée première dame congolaise Mama Denise Tshisekedi Nyakeru na kati ya dîner oyo. Kinshasa eleki partout. Ba élève ya Saint-Georges o ba se livraki na ko filmer scène na bango ya sexualité pe ba tiaki na ba réseaux sociaux bango basali exclu définitivement na école na bango pe ba kotanga lisusu na école moko te ya République démocratique du Congo ezali ki décision ezomaki na ba autorité école wana na présence ya ministre ya EPST Tony Mwaba. Ba élève ya collège Saint-Georges situé na commune ya Kitambo awa na ville province ya Kinshasa wapi vidéo ya béba sexuel esekoué na RDC Mobimba pe
et créé polémique dans les réseaux sociaux et sali ba parents n'y sont pas si. Ba élèves yango bazo faire partir les sous-soutés na élèves régulièrement inscrits dans établissement secondaire. Y a ba frères des écoles chrétiennes. Selon décision Oyezomaki Mokula lobby 7 septembre 2021 à conseil à discipline ya collège Saint-Georges na accord ya ministre et enseignement primaire secondaire p technique et peste na mukuse Tony Mwa Bakazadi oazo qui part na réunion décisive o bakozala lisusu réinscrit à tan école mokote ya République démocratique du Congo ba fait o touché sensibilité ya ba couche nyonso ya société pe ba exposé uniforme scolaire pe ba mi pesi na ba acte ya boye imoro oyo eza ko entraîner exclusion définitive ya école. Préfet des études ya collège Saint-Georges a déclaré qui a ko informé sur instruction ya ministre que ba élève imoro oyo baza interdit ya ko sala ba inscription na école mususu. Numéro 1 ya EPST na part na ye a insisté qui pour que ba décision oyo ezala suivi à la lettre pe apesi ordre ba recherche et ça la mapona ko identifier ba élève oyo bazo mona na ba vidéo mususu oyo ezo sala pe viral pe ezo la ki sa ba pas de danse jugé obscène. Dossier oyo eza à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Le lot remarqué que Namboka Nabiso ba mers pe ba bonne valeur ezali le sous conserver tes culture congolaise ezali respecter les souté pour na nini ezali ko sala ko jeunesse et ko matina niveau o to c'est une réflexion o zo idée na image pe commentaire. De nos jours ba bonne mers ezala kali sous conserver tes culture africaine pe congolaise et comment bafoué na bisala sala ya jeunesse o ezali copier culture américaine to pe européenne sans kobo sana ke biso tozali ba bantu pe ba africain. Récemment toujours assisté na ba sextape o ezali ko salema na ba élève finaliste ba humanité. Le dernier ezali ko daté na récent édition ya examen d'état wapi vidéo moko est circulé na ba réseaux sociaux o clairement ba élève en plein acte sexuel baza ko se filmer na fin ya ba épreuve ya ba exeta. Manque d'éducation, tout peu problème ya discipline na ba école to kitisaki micro sur terrain pe population kinoise ba réagisaki na problème oyo. Eza passe. Au moni kindumba ekomi eloko moko net ya jouer. Mwana moko ko conseiller boye, surtout bana baso conseiller boye yo ka zangana za koba. Sadi bazo mona kolinga ste ekomi eloko moko te ya ekomi eloko moko ya jouer. Bana wana mi balende basali biloko wana eza te ke balingani ka mukolo bazala kana bango. Toko yebisa gouvernement baza incapable ba yebi eloko te batika. Ba para zo souffrir mbonge za te loko moko te moite encadrer bana na epo azana mpiaka. Oyebisa mwana boye eloko niyo sailanga. Et en plus so totali bekolo zo sala mabiloko makasi boye ezaka bekolo mo minene ya mboka na biso. Parce que caché uniforme à mona na to monaki. To yebite na bekolo ngo est-ce que balana ba surveiller ou que bana ba koza na ba lycée aller mo boye en plein examen soit na sima examen OK ko sala ba bêtise à boye. Bon, l'état congolais est rotambola vraiment comme on appelle na bana basi surtout na ba uniforme. Bazo sala ba bêtise na nzela. Parce que musala na bangezani. Manga na bi que ton muta l'examen d'état, il faut que tu nous azwa conscience azela pena que examen d'état bimé personne sur maboka nzambe azwa. Mais yo kuto zuité au 4 uniforme. Nan examen tonge bimité et si bazo mona barre donc digibunda so comment déjà 69. Donc comme yo résultat no bizono to yebité yo déjà comment on a faut pas même tout monde net na ba super na kata uniforme déjà 79 donc net il préfère déjà après ça ne boda ba pourcentage. Au monument na classe na balaba au sama quand il est allé signer école wana aller directement à son école aller demander là-bas à son préfet que moi non c'était à cause na bar quel est tout non ba ça la conversation parce que ça convoquer moi la police a bomi moi na ba parents ba ko futa ba man ba konzamboka ba sceller na côté éducation parce que avenir à Congo au moni oyo eza bombe et que beta ba 2030 2035 to ko koma na ba cadre ba ministre ba voyou suite à biloko et puis ba film auto moni wana eza kitoko te hein na c'était que bana wana vraiment baza bano ba venir ba éducation na ndaka ba parents ba film wana ba tourner wana yango te en tout cas bana o ba sali ba biloko wana j'espère que ba parents na bango ba luka ba landela qu'est-ce qui a fait que ba sala ba bêtise ndenge wana puis ba publier on a les réseaux sociaux et ça bien ça sonne vraiment
ya soni na osenga na l'état alandela bato ba publier eloko wana ba film wana bato ba publier yango faut balandela bango no papa biso to na bana miki mais biso mikolo buto ko vanda la tete na ba bilo mo bu na ba réseaux sociaux ya kitoko te ba film ya pornographie wana eza bien te ba acte oyo commis de trop na ba établissement scolaire tozo senga na ba konzi ya mboka ba sanctionner sévèrement ba acteur ya ba acte oyo po na ko décourager ba pratique malsaine oyo ekoba na kati ya société congolaise kasi na ngamu elenge yeba ke oyo zali kolona lelo okobuka yango na venir vie eza kaka moko brillant ezalaka te salangele likolo ya diplôme d'état nani ayebisi yo ke vie esuki wana vie ezali molai makambo ya boye ekoki komemela yo ba situation grave na avenir na yo pe o regretter donc yeba ko gérer ba émotion pe ba sentiment na yo pe boye eza malamu mingi te kasi bana oyo esengeli bakangama pona problème ya mers o bon basali ko bebisa ezali bongo infraction na ngambo ya leta kasi parent yeba pe ko kengela mona na wana ndaku nani a fréquentaka nini atalaka télévision pe téléphone internet ezali ko bebisa bana tala na 6e des humanités bana bakomi ko sala ba film pornographique soki pe baza ko imiter nani avenir ya Congo ezali mise en jeu ba kondibo telema poboye esali kitoko te Kinshasa et l'équipe partout. Constant mosusu ezali ke banzembo mingi na mboka na biso ezali axé sur sexualité yango ezali kotinda jeunesse congolaise na ba pratique moko malsaine pe autorité ya mboka na biso bazali ko réagir te notamment service ya censure asalaka lisusu mosala te to réfléchir na élément oyo boyoki banzembo yango oyo yango ezo bebisa bana na biso pe ezali kotinda bango na babuzoba ya ndenge na ndenge banzembo oyo bozali koyoka ebetaka partout ezali ebele okoyoka mutu azali koyemba kotisa bimisa okomatangai tiana se simba boye sala boye epi nyonso oyo au vu et aussi ya bakonzi ya République démocratique du Congo bazali koyoka yango ndenge ebetaka na ba terrasse na ba boîte misusu kutu tina ba fête bana bazali kobina ba danse na banzembo oyo ya salité liboso ya baboti pasi pe mawa orke banzembo oyo ezali kokotisa makanisi ya mabe na mitu ya bana bakisela bango novelas bakisela bango ba réseaux sociaux ndenge ye na babiloko ya ndenge na ndenge yango ezali kotinda bana na biso ba continuer kosala ba bêtises ya boye kasi na ngambu ya bakonzi nini bakoki kosala pona koluka ko arrêter hémorragie oyo ezali komema jeunesse ya mboka na biso na perdition ezali kopesa pasi pe mawa biso tokitisa ki mikona terrain pona kozwa avis ya ba congolais par rapport ya banzembo oyo pe ba mesure nini oyo esengeli bakonzi bazwa pona kosilisa phénomène oyo na mboka na biso nzambe ya sunga mboka oyo banzembo ya lelo koma koleka na mboka oyo koma kokamusa meme na ngai en époque ya Mobutu toka banzembo ya betisa makasi boye te mais leko ya journaliste banani ba musicien bazoye mapenza bêtise ezoleka penza na ba TV na ba radio commission censure musala ngoni na kata mboka oyo commission censure musala ngoni na kata RDC baliera mboka ya pambo bazo contrôler ba musicien te ba musicien bazo ba n'importe quoi bazemba bêtise ezoleka pe na bana na ba parents bazoka makambo wana yebisanga vraiment ezande poto te ya bana biso nini bo ezanga mbuma siko mwana rotuna par rapport bo ezanga mbuma ezane par expliquer mwana nini ata bino moko vraiment l'état na biso ameka kolandela likambo epenza commission censure wana balandela commission wana bazolia mbongo ya pamba bazosala eloko moko te na mboka en tout cas eza pasi ya otoviki que commission censure asala moto nzema bongo pe ezema na baba pe bato bazobina yango nzema ezema bongo ezanga mbuma epe ozotala bana ya basi bajeune fille bazobina banzembo wana ozotala même soni eza te ke bapara baza baya baza responsable à place wana alors sur l'état au moins un moment fatigué tout le monde a changement au mébélé en tout cas mais vous avez des décisions bloc à bon soit bateau vous avez des décisions hier en tant que président de la République après vous avez des décisions en place d'abord rezanga mbuma rezanga mbuma ministre art mais vraiment vous avez mis ça décalé à bande vous avez n'importe comment vous contrôler il y a des bêtises. Il y a des bêtises, comme ce qu'on est devant les gens. Comme ça, censure vraiment, vous avez la moussa les athées. Censure vraiment, moussa les alités pour faire solution.
na banzembo oyo ezobetama na Congo eza dinte oyo bozoti na Congo na libulu toke na libulu na kokufa Sansir fongola misu bonga na condamner Sansir na biso ya RDC bafinasaka bango bambongo po batika nzembo moko ya insalite leka na télévision pendant quelques minutes pe batu batala tala ngwana condamner bango na condamner bango pena 100%. Bazo financer bango ba mbongo donc l'état penati bango maboko Sansir to akuna sensibilité na RDCA ezate po bo ezanga mbuma elenge la kisanini pe bazo bina yango pe donc ya tuka to bebi bakonzi bo fungola miso banzembo mususu esengeli ebetaka tepo banzembo oyo ezali kopesa makanisi ya mabe na bana tango azali koyoka okomata ngai kotisa bimisa sala boye to sala koto boye ezali kopesa mwana makanisi ya koluka komeka yango et surtout que azali komona ba vidéo misusu na ba réseaux sociaux na ba chaîne oyo kable eyeli biso ba novelas makambe belé nde ezali komema bana na biso na ba pratique ya mabe oyo tozali komona pe ezali kosala soni pe mawa papa yeba mwana na yo atala kanini na ba réseaux sociaux téléphone ni asalelaka yeba ba fréquentation na yeba camarade malgré azali libre ya kosala show ya ba camarade na ye mais yo surveiller ba camarade na tambola na bango na école na famille na quartier pona koyeba ko éduquer bana na biso po yeba yango soki mwana na yo baby c'est que osali musala malamu te o échouer pe soni et kozala kaka ya ye moko te na ya yo ete ya biso pe bakonzi ya mboka botia mayele po ba bêtise ya boye ezonga lisusu te Kinshasa eleki partout. Tout continue édition na biso na Est la République wapi armée congolaise a neutralisé 34 miliciens Codeco na Ituri na tosiata pour na détail. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba affirma ki mokolo ya lobi mardi ke ba bomi 40 miliciens lors ya ba combat oyo ezali ko salema mikolo oyo na Ituri na nord-est ya mboka na biso. Ba affrontement oyo se déroulé na région minière ya Kobu na territoire ya Djougou na nord-est ya Bunia chef lieu ya province oyo a précisé lieutenant Jules Ngongo porte-parole ya ba opération militaire na Ituri. Porte-parole à Talisaki ke mokolo ya lundi babomaki 3 rebelles p 4 mususu bazalaki blessés 24 heures plus tard. Ezalaki bongo plus de 40 miliciens Codeco bazalaki neutralisés na offensif oyo na kati na bango moko pe ya ba chef local ndenge ya indikaki groupe armé Codeco coopérative pour le développement du Congo bazali ko prétendre ko défendre ba intérêt ya communauté lendu na Ituri province oyo ezali marqué na ba fort antagonisme entre ba ethnie ba groupe oyo et se scindé na plusieurs factions oyo lelo ba komi ba mbanda Ituri, pe province voisine ya Nord Kivu, ezali depuis mai na état de siège oyo ezali ba mesures exceptionnelles ezali censé commettre fin na ba activité ya ba groupe armé et belé oyo bazali ko semer terreur depuis plus de 25 ans na partie est la République démocratique du Congo. Côté ya Beni ba yebisi biso plus de 10 personnes oyo bazalaki lokola ba otage na maboko ya ba ADF na Oisha ba uti kokima bango nyonso bazalaki ba habitants ya agglomération ya Mutwei pembeni ya Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bango nyonso bakimaki na maboko ya bandeko oyo depuis mokolo ya lobi mardi 7 septembre 2021. Président société civile locale Kinos Katuo nde atalisi yango na presse locale mokolo ya lelo mercredi le 8 septembre que bandeko oyo nyonso surtout bazalaki enlevé na ba rebelle ADF lors ya passage na bango na partie ya territoire ya Beni. Azali ko préciser par ailleurs que bango nyonso surtout oyo mingi bazali nanu kuna lokola ba captive na maboko ya ba ADF oyo. Azali ko noter lisusu que panique ezali ko gagner ba habitants ya mamove mambao pe kalalangwe voire même ya ba entité mususu o bazali pembeni nango suite ya présence ya ba rebelle ya ADF oyo na bazamba ya Mutwei pe Samboko na bongo acteur ya société civile oyo ya mamove azali ko senga na ba force armée ya République démocratique du Congo FARDC ba kende ko cha en place ba disposition oyo et ko protéger population contre ba éventuelle attaque ya ba rebelle oyo bazali ko siéger mikolo oyo na partie wana Kinshasa et l'équipe partout. 7 septembre 1997, 7 septembre 2021, jour pour jour, Outa Maréchal Mobutu Atika Biso, 24 ans déjà, et qui Nini Koyeba sur deuxième président à RDCP, Nini ko retenir, monsieur Albert Moleka à répondre. Bato Soussou, pour revenir à Maréchal Mobutu,
bato sous le ballon kaka a Mobutu azalaki voleur azalaki azoboma batu tout ça et bon alors que on ne vous dira pas que Mobutu na règne na ye likambo ya infiltration na armée ezalaki te likambo ke bavoisin misusu basakana na biso lokola bana mike ezalaki te bato bazalaki kobanga mboka Zaïre Congo tango toza à l'étranger tozalaki respecté boyebi so te que na tango na ye pendant des années pendant plus de 5 ans tozalaki na faranga na biso ebengamaka Zaïre makuta na basengi ezalaka c'était une monnaie qui était directement changeable en dollars, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Au moment que à l'époque l'économie ezalaki dollarisée, monnaie comme je dis ezalaki convertible, et puis biloko ebele oyo atonga eza biloko oyo ba régime elandaki eza kodonda nango tisikoyo ba palais du peuple ba stade de martyrs ba pont maréchal na Matadi sans compter ba Inga Jekamine concentrateur de Kamoto Miba la drague industrielle biloko wana nyonso c'était sous quel président alors Sengeli bon oyo balandaki ba mekano ko sala pe oya bango et voir dans 24 ans après disparition de Bango, ce qu'il restera dans la mémoire des gens. Mais Sengeli d'abord que to banda côté ya ba Congolais histoire ya mboka na bango, histoire ya ba koko d'abord. Histoire ya ba koko. Tant que Congolais azala kaka au telengana kaka na bongo na ye regard tourné vers l'extérieur notamment a outité. C'est là que vous assistez alors à un phénomène qui est non seulement dégradant, mais qui est destructeur. C'est que la population a Koyamba, culture, Yaba Mboka, Yaba civilisation misusu. Rentrée scolaire eza pour très bientôt pour bana batanga malamu pe bazwa kitoko sombela bango kaye yao pe bik simba yango ezali bongo na qualité supérieure pour ezali produit à Baltesco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Baltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Baltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Baltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise Kimambango na ba boutique ya Baltesco okozala desiti. Tozana bakaye à 100 feuilles quadrilinées, tozana bakaye à 48 feuilles quadrilinées, tozana bakaye à 24 feuilles quadrilinées, tozana pena bakaye à 12 feuilles quadrilinées. Kobo sanate, tozali pena ba stylo simba ezokoya ezokoma, tozana ba stylo simba ya bleu, tozana ba stylo simba ya rouge, tozana pena ba stylo simba ya noir. Tozali lisusu na surprise mususu mbula auto bakisi, toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka. Kobosana te balobi tango ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Baltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Baltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Baltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya mibali o babetaka pe bafingaka basi na bango intéressé biso pourquoi mobali akoki ko beta pe ko finga mwasi na ye
ezali mabeto malamu ba population ba réagisaki awa na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Mombende. Ba insulte pe humiliation envers mwasi na yo ezalaka souvent ba signe percusseur ya violence physique na couple pe lisusu l'effet ya ko détériorer ba condition ya vie ya mwasi na yo eza délit grave o ekoki ko sala objet ya plainte. Couple oyo baza bien eza couple oyo deux partenaires ba se respectaka ba insulte ezalaka te pe moko te kati na bango akoki kolinga ko rabaisser muninga bagomi bale bayebi ki muninga il faut s'épanouir en tant que mutu pe moko na moko aza na espace privé oyo babengaka jardin secret soki respect eza lisusu te na couple seke bolingo pe eza te kasi ya pasi eza ke mibale ebele bakomisa basi na bango lokola ba chose soki asimbi kofinga mwasi en public neti kaka ezosala ye plaisir pe azofinga ye makambo mosusu oyo akoki kobimisa libanda te ata mwasi azolela ye kuta akoki pe wana te après akosenga pe pardon te lobi abandeli kaka même acte po eza habitude na ye couple nyonso ezalaka na problème kasi ya kotema pe kofinga mwasi na en public eza kozala mobali mabe makasi pe irresponsable yango biso magazine KNB News totunaki na population congolaise soki comportement ya mibali oyo bafingaka basi na bango en public ezalaka malamu. Ada a dit que non, os de mes os, chair de ma chair. Donc posa na ye eza posa nanga eza posa na ye. Siko tango na olobake na fingi ye na misu ya bato ezake ngamo pe na mifingi parce que aza oya ngai nga pe naza oya ye. Donc les importances te eza pe na tina te injure publique eza condamnable. Donc tango obando finga de moi sinon injure publique ezolakisa ke non déjà ozo ko déshonorer ye. Or et la chair de ta chair aza déjà imuto fo honorer. Donc en tout cas bato bafingaka basi na bango en public en tout cas ce que je demande vraiment batika eza dignité eza pe respecté parce que moi si azali moi si yo zalaka na ye ils ont vraiment beaucoup plus dignité ya kofingaka ye ils ont respecté donc moi s'il faut essayer respect devant banana yo devant bandeko na yo devant ba camarades po bato wana pe nyonso tout ba nini comment est-ce que bakoko respecter moi si to mona ka ba exemple belé ozomona mutu na nzela abeti moi si abeti etike mutakala après lobby ba moni bango liso bazo tambola nzela moko ils ont vraiment beaucoup plus respecté. Donc moi s'il faut pour respecter ye parce que façon de respecter les moi si nayo c'est la même façon que bato mususu pour respecter ko dénigrer moi si nayo devant bato bon discuter na bino et quand peut-être ya kolia peut-être les cameroun boyer au salité mais comme à niveau oyo ya kofinga et c'est normalité ça c'est vraiment anormal Hollanda faut qu'on respecte parce que ali to ba seconde donc ali lokola yé molandino na sima yo so kozate c'est lui c'est elle plutôt yé muto a ko remplacer na makambo juste il faut qu'on puisse quand même respect aza muto moi ça esclaveté Hollanda wana penda eza normalité muto mo pas accepter on peut azate to boite ba des choses à kata libala to boite moi makambo susu pe makambo c'est ça on a kata ndako mais arriver jusqu'au point ya kofinga eza bien te wana c'est condamnable devant Dieu c'est l'injure publique soki olingi mwasi na yo elingi koloba ke il faut rendre ye respect kopesa ye respect na miso ya bato soki yo moko ozosambwisa ye en public ebongo bato ya libanda bakosala nini po yo moko ozofungola deja nzela po bamanke respect bakobanga ta donc yoka conseil peut changer Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition ya le 8 septembre 2021 on azali kinesengo makasi ya ko présenter les bino ngai wa bino Naomi Mpila nazali toujours wana pour osala bino mosala merci une équipe technique et rédactionnelle o ezaki mosala kitoko na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie et simama ki na Timothée KMB réalisation ezalaki na Tansiata toujours na coordination à grand lieu de communication Dimou Kenzala bino
tokutani mikolo ezali koyas toujours na souci ya koservir bino d'une manière très très professionnelle. Botikala malamu mpe kimia na mabota na bino. Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banaki no